Salut la famille. Oui, madame la chaîne Abisso Career Talk et Emmanuel. Blondie. Et le Tozali na sujet très important. Très important. Si je me trompe, c'est là. Tu n'as qui tout ça non la sujet surtout ba tout ça la kindeni ya kokoma ya nourrir bolingo mais selon demande tu bito que na ozali ndenge nini mbongo ya bana epanzi mabala. Premièrement, maman a dit sur Blondie, ma beautiful wife, she's here. Aza awa yedi mutako expliquer biso mbongo ya bana. Lolenka wasto tukoloba lelo siji na biso ezali ba couple na biso ekufi, ba couple na biso ebebi pourquoi pona mbongo ya bana. Bon bato mingi pe bako comprendre mbongo ya bana par rapport ya nini. Depuis que bato soit dans presque en Europe. Bon, non, la même Angleterre, on a été pour la France, mais en Angleterre, tout bazana, moi na so boti moi na awa, pesa moi na bafuta bana, moi quelque chose pour na esa nini esunga, to benga mo child benefits et puis tout ça na tax credit. Donc na bambongo wana esunga pesa ko bana esunga bana et puis ça nous moi renfort ya nini. Il y a famille quoi, on peut dire ça. Donc on le l'amour pourquoi parce que tout le monde est maman bala peu mingi et baby pour na kaka mbonga bana mobali babengani mobali moi ça bengani mobali nanda ko pour nini mbonga bana. Bon il y a beaucoup de choses dans salema on a un mot bon je te développer un mot un peu. Premièrement, vidéo tu été pour nous critiquer. Tu es pour nous critiquer. Cette vidéo n'a pas tout ça pour nous passer idée. Selon idée n'a pas moi. Non moi il y a comment vous allez là. Ouais. Idée ndengini tuzungu la makambo. Bongo ya bana. Makambo. Bongo ya bana. Premièrement neba parce que là, ça va mentir. Dans ma maman naïba ma mengite, ma wife moi c'est naza naïba ma maman mengite parce que na m'intéresse na moté. Mais la child benefits, child support na. Tes child benefits na tax credit. Tax credit. What child support? Child support I'm not too sure. Yango na kaka. Ils mis balé. Bon. So wafuta mondeni. Wafuta mondeni. Bon, avant, vous avez une child benefits. Child benefits, nous avons chaque semaine. Ils ont moins quelque chose et dépend de la banane. Bon, normalement, ils allaient dépendre de combien de balles nous avons dans d'accord. Moi, on a les bossos, on a 20 livres par semaine. Soit pour tout le monde, on a mis qui tire 16 et puis soit pour tout le monde, on a mis ça tout. Qui est ici. Bon, il dépend de cas quand on a combien on peut ça. Donc, selon bas niveau, les mots de tabac et les mots qui disent ça. C'est comme ça, tout ça par exemple, au botinet, tout ça, oui, ban. C'est comme il y en a 20. Babando qui mais ça, c'était 20, tout ça, mon corps déjà n'a pas assez, mais nous avons 80 livres. Non. Tu regardes combien de balles? Na tiens moi la mort parce que toi on a c'est-à-dire mon kotaka. Donc tu as 20 livres hein? 20 livres rien 80 en moyenne. C'est-à-dire il y a moi c'est comme et bon maman comme parce que ceux qui dit maman ça les calcul on a 20 80 en mois que dans mois après tu as tout temps on va 10 ans après on descend. Bon et ça bon on a été il y a un exemple de taxe que les paye et dépend d'accord na bana wana des vraiment likolo par rapport c'est quoi problème la mission de wana côté Vandeli. Moi premièrement na ko lobakia c'est bien bon nanda ko zamba tax credit c'est bien bon na ko za bloc wana mais et empêcher biso tete bon dans devoir na tout que ba parents na ko na ko provide nanda mais il faut te bosser en unité. Mais il est au tout d'abord. La monnaie, tu vas pas voir si tu as une unité. Ouais.
dans ce ngai ni te ba si tambo ba ngaka ngai nde ya mo ba bien mo ba mama mais vraiment exemple ya bana so za mbongo bana pourquoi opesaka bana mbongo wana tiki mais binga mona mingi ba wameza mona on va commencer dans staff mona biso poche mona biso osela mobo eza mbongo na ngai eza mbongo pourquoi so eza mbongo ya bana pourquoi kopesa bana mbongo na bango wana te to za mbongo na bana bon bana eza mbongo ya bana ya gouvernement zo pesa ngo mais faut elo moto yebake mama nde mutari ba besoin bana parce que mbongo wana couvre ka ndako na makambo ebele omoni couvre ndako na makambo ebele omona ke osombeli mwana bala pe mwa biloko akolia na oyo koki kozanga ozomona osombe mo bakiseli mwana mwa bala biloko akolia mwa biloko malili obi na mboko toza na ba saison échangeaka ozomona bana pe mo babebisa ba chaussures donc il faut changer nyonso wana wana sikoza na mbongo oyo ya bana kaka oyo bapesi bango kaka ya bongo bana bosiko mbongo so par exemple oyo ya yo moko parent mosala mosalani c'est-à-dire yango mbongo ya parent faut nezwa soin ya bana ya soin ya bana ba chaussures soin ya bana biloko wana mosusu oui esalaka mpe esala toujours parce que ndako échangeaka papa ndako échangeaka bien sûr bino mpe bokoki konini kotia mbongo na bino botia mbongo wana mpe ezotravaille parce que bambongo wana ezalaka lokola mondele osala yango na sens kake azopesa bino mwa babengongo pousse un peu kosupporte kaka kobakisela bino mwa quelque chose na oyo peut-être bozana na oyo mpe boza nango un peu de pousse ezalaka konini moi là d'accord avec parce que tango bapesa mbongo wana ezali abe yango child benefit eza bénéfice ya bana na bénéfice ya bana mwana ana droit ya quelque chose na oyo ezouti na bénéfice mwana soki bapesaka ye neti detoa par exemple 10 livres pourquoi pas mwana azwaka 5 livres chaque semaine parce que ça mon na yo bazo kabila ye bon le problème c'est ça dépend de la parents au monde il dépend de la parents et puis ça dépend aussi de l'âge ya bana ya bana il faut yeba pe eloko wana le problème c'est quoi moi na ce qui mona na moi ce qui a tout pour la parenthèse parce que ce que je vois eux ça va pas c'est ça que bino ba maman parce que moi mami ya ba maman parce que papa musubi bazo ambongo ça dépend ça dépend na ba maman bozwi mbongo bokomokotisa makelemba na mbongo ya bana mbongo ya bana mbongo wana ntango ozwi eza mbongo ya bana bino bokokotela makelemba yango so banoko batai mpo biso tozala bantu tovanda toétudia terrain mobala neti so avanda étudie terrain parce que fille oyo azwi mbongo oyo akili kotila ngo makelemba na ye akotila muziki na ye entre temps na perdre na perdre comme so même akesala mosala ye sikoazwa mbongo asala ngo banini na ye banini na ye yango mona so apere babite ngapelona tala na parente ya odami toliaka na mbongo ya mwasi non olie so mbongo ya mobali eza lokola toolekela bino non toolekela bino te bobosana devoir na bino te tanke bapapa bobosana yango te mokili oyebosanisa bino te bamboko toyebosanisa bino te toyeba devoir na yo ya kosala même si mwasi aozwa mbongo wana kotala trop mbongo wana te parce que yo se focaliser tout le temps na mbongo wana esala mbongo bimisisa eza mbongo oyo ezaka ezopesa omwa ezobakisela yo na oyo oza nango bonga na okoloba ke mobali oza na devoir papa aza na devoir na kati ya ndako papa na devoir ana devoir na ndako oui papa aza na devoir ya oke koluka mbongo mpona famille na ye ozomona bon mbongo wana normalement papa okoki kotia yango mpenza na cœur makasi te pourquoi parce que yo faut ça la devoir non parce que wana eza gouvernement asali devoir na sens que non tellement eza bamboka biso tozali bamboka moko déjà un peu développé par rapport à l'Afrique, à Télé, on a nga lona comme on a mabe na sens que
mobali tellement moni que bana ba opesa bana mbongo ye azoyeba sous devoir na été que papa ozomona omona kate bana bazana mbongo non pour moi je pense mobali il faut moko raisonner que non il attend kutu ba gouvernement bazo aider bana mais ezaka suffisant que yo papa ke ozoko ke susu ko soit bana te ou ko pesa mbongo te pour tes enfants ndelo ko yeza na mabe mingi ya mwana kati ya mibali bona olo bango na en général ozomona ka mbongo eza wana mbongo wana ya mwana non eza lokola nga comment se sentir un peu que papa babungisi papa na bango un peu na mboka oyo c'est comme si bakomisi gouvernement comme lokola papa ya bana maman bino bomona biso tellement tozaka batunza masala biso ya kopesa faut topesa ka bino butemo boza ba recevoir kaka c'est bien bon mais tant papa bazo pesa bino pe tant bozo recevoir faut ba pena ko luka la bota la famille malamu biso papa to koma ko dégoûter tant que bozo pesa mozo mona mbongo zana ko jamais bien te mbongo jamais bien te omona mama ezaka bandeko na yo ba bijoux bana ozokipe te mibala ozokipe te obaya mosusu omona yina mwasi ekareza banda komoti po c'est pas ça ezaka mbongo moko ezo soutenir bana au cas où eloko moko ekozanga yoni mais biso moko ba parents faut dans un grand parti na nini na ko pesa un grand parti na vie ya bana ngasko na tunga suko mais bino mbongo boki na makelema siko makelema boki na ngwana mbongo ya bana eza pona bana mais bino ko na makelema bon makelema toloba eza rond parce que eloko apesa la mamingi omona ke mwasi mbongo ya bana peut être fois qui peut bana balia bana balata bien omona mama vande botombo ite mama vande ka olesa bana ba chips olesa bana ba pâtes c'est pas exemple bête mais faut bana balia bien ozomona moi je pense que eloko wana ko encourager te na ba mama o basala biloko bongo que mbongo bana o commission yango comme lokwa mbongo no personnel oui eza mbongo no personnel parce que eloko ngana na remarka na bino basi boza bolingo omoni na trop oui na trop omoni moi c'est le so wele na mokili Eve awela kabo atiki descendance nyonso ya basi za bawela ka omo tala botala basi ya bilonza la kaya ngai mbongo bana mbongo na ngai so mobile waki na ntango bizu na bina Afrika za kiso eti neni mwasa waki na nini na ndako libala baba toki na ndako libala hein wala bin nazwi mwasi na toki na ndako na so libala mwasi tanga lobaka bi oza ndako na ngai ya libala ndako na ngai bino sezaka ya bino boye na mbongo bana ya bino mwasi na poto ndako na c'est-à-dire bino boye na kanyoso boye na ezaka ya bino ouais na tout ça que tu as na façon ka koloba te mais toloba te ezate que to sometimes ezate que to mais que le bon na lingala comment ezate que to nini que to loba ki anga bon par rapport ngani na koloba ke ya to ba ke mbongo bana eza ba maman de tout exemple ba maman baloba bon ke mbongo bana eza ya ngai bon et ça on peut ndenge pe mabete moi je pense ça peut ndenge mabete bon mon papa maman bana pese ya ngai et on a batté na sens par exemple que parce que maman za maîtresse le problème est que tant que bino bobinga ba maîtresse yanda biso to binga na ba directeur tout ba directeur mais directeur faut ça va bien mbongo ya bana ezali ba papa te ezali ba mama te ezali mbongo ya ndako ke ezali mbongo ya bana ifo ba kozwa mbongo na bango papa mingi ba mama mingi boma bala pona buzoba mama za maîtresse na ndako yenda yebaka eloko nini o bana ba ozanga eloko ape bino papa fo boyeba parce que biloko ngana yeba ke o bana nga bazana ngo posa pe ete yo na mutu na pe ete ko zala peti ozomo parce que ozala na ndako te ozala ka peut-être toujours na musala ndako mama nde mutazo aswa ndako mama nda yebi ke msusu eloko bwezangi tishu na ndako mama nda yebi ke msusu fo somba savon mama yebi nini babenga mafuta ezangi na ndako nyonso wana donc atoloba peut-être mbongo eza parce que toboya na sens ka ke mibali balukaka ba
peut-être mibali surtout baluka bakoma kowelela mbongo wana ya bana nzoka mobali kolinga otalela mbongo ya gouvernement te yo se concentrer na mbongo yo peut faire ça pour des enfants. Moi je pense aussi ba maman peut voter la peu mbongo ya gouvernement te vous se concentrer na moi muki wa papa ba pesa bino mbongo ya bana etikali ya bana. Ba papa nyo so peut-être ba pesa mbongo. Moi je ne pense pas que ba papa nyo so pesa mbongo. Moi je pense ba papa ba comme un peu paresseux awa na sens nini mbongo na bango ba o mpressionner ka non eza ko na bango mokonzoka pour papa bino papa bozongisa o ezali bozongisa devoir na bino etake ba papa na bia ba bino ba papa ata bino moko yo kolata kitoko zumbongo wa bana ozumbongo wa bana olati kitoko makasi wana tenti ozobongisa yo wana tala ba griffe mais bana bazaka aboye mwana olata biloko ezanga mutu na makolo ezalaka te papa par rapport ya otala toujours ba mbongo wana parce que ya totala ba mbongo wana yango moni ebe biseso mabala yango moni bato ebele ba okabwana yango moni bato ebele ba ozala sous ensemble te omona ke mobali ndeti na tala na meka kotala ba histoire mosusu na yoka omona ke mobali akoma kosela na mwasi makambo mwasi abengani lokwa mobali na ndako pona nini ta pona mbongo mais mobali to komoko sila mwasi makambo ko ya récupérer bana to ya récupérer bana mbongo ekoma na maboko siko zela siko mwasi siko benga mobali na ndako pona mbongo na mbongo bafuta ko po ya sana na mbongo mana nini siko swetse kana tete abengani mobali parce que mbongo o siko eza ya bana bafuta kana bana zela abengani mobali parce que azomona mobali aza babenga ngoni amona mobali aza ntoto na koloba nini baloba ngo ndeni amona na valeur te exacte kaza valeur te mobali aza responsable te responsable gouvernement ta responsable te bon so moi ça monique mobali azo sala ba devoir te siko zela bana ba utaka wapi pas gouvernement ça dit gouvernement ta botaki ba te bena est-ce que mobali boko motiki la gouvernement ya moi je pense moi autorité likolo ya bana na bino moi là je pense que n'a jamais n'a pas toléré que non moi ça bien mobile na ndako likolo o ya nini ya mbongo ya mikiro ba pesa ya mikiro mais des choses graves que basi bon na moi dili vana muki ba pesa ka posa bimo ko benga ni bali mbongo na so bana ngata na 1 mois boko se ngo ni projet malonga mbongo boko se ngo ni projet malonga yebisanga mwasi nini o benga na mobile na ndako na mbongo pesa ka ya ba 200 livres ko bazona ba mwana elo ni malonga basala na mo $100 wana ni ko kabino c'est insuffisant mais quand on a $200 mo itama kilima na kolia mutu ngamo na kolia mutu ya liboso moi c'est na sens ni parce que biso tozana kilo eloko fo yeba ngwana biso basi ne tozana kilo makasi par rapport na bino parce que ngane na yeba est-ce que vous devez le combien futa na mbongo tout le bandeni tout bon au moins na mbongo quand même eza wana te ngamo na mbongo kameza na to mona mondeni bino balo est-ce que batba bino combien mbongo kota parce que so moto éviter moto amona ke yozo mbongo zo ke kota ba muziki yozo mbongo tina bande ko na Afrique yozo mbongo tina boyeso kwata ngambo na passe kanga na obimisa nandeni papa il faut ça devoir na kati ya ndako maman peut faire ça devoir la devoir mais oui mais sur cet exemple to babo moni ya gouvernement pesa mbongo wana aibi ke ba maman nyoto ba yamo pe mbongo za ya biso pourquoi parce que ba maman avandi peut-être maman fa ke kuluka moyen ça les ati na temps wana moi yoka maman azobota ba lebele kwa kilo ba maman abota ba lebele ba sala kati yana pite maman sala te azobanda na bana yenda bana na bana yo bimi oke ko sala parce que basi misusu bazo kangazim na makasi ba sala te bazo monga ya sipo wana te wana zaki na kala te siko te bakata mo combien de bana ba bazo te lele comment quand même ba futa ka pona 2 bana pona 2 bana siko ba bote ba 8 bana ba 6 bana bon 4 ba futa te 7 ba futa c'est comme si 2 ou 3 bana je pense de batia maximum franchement bato ba limbis bato ba bota na mboko pona ba nini wana bénéfice ana mingi na ba benga mbana na banda parce que avec non
il faut mibali nde bango nde batikali badondo na mbongo bana na bobo là elo na cause comme maintenant secteur moi yes ça peut nga ko ba ke mpona nga opinion simple opinion na nga ke mbongo ya bana eza mbongo ya bana eza ni mbongo papa eza ndi mbongo mama biso ba parents na responsabilité na biso pona ko ya ko lukila bana biso mais moi ba 10 francs ba 20 francs pesa bango zali pona bango zali l'argent de poche na bango les argent de poche ba musume ba utiliser ngo ndeti ko bombela ndeti bana ko bombela bana mbongo na wana bien moi tena mona te par mois utiliser ni na bombela bana mbongo wana ça ba histoire no si ngai funga na mona preuve que biko mbongo na Sikuyo ba nyosala bon na ndimi na mona ngote ba. Na mona ngote. Iyo bombela bana mbongo. Na mona ngote. Na ngote. Na mona ngote. Kasi yo mona mbongo te ba bombela bana. Mais bana bazana na ba compte na ba moto. Ba compte mo problème. So ba compte mo fotembo. Na the last time mo kota na compte na pour venga no to yebi. Yeah. Ngano to yebi quand ekota ki. Bon. Normalement ça peut côté à quel mbongo na te ko zana mbongo musala. Na yebi ke zana mbongo musala, mais na bipe ba musuku ba sala bongo. Tina ndimi na mate. Ba musuku ça oui, normalement ça peut bongo ko boire que la pe bana moi 10 ou bien 20 occupé au boire. Ninga ba mbongo wana eza ba mbongo na bino. Et le problème des alliés bon ba maman musuku ba mona ba mbongo wana eza ya bango. On peut dire ça parce que besoin de toujours à soin quand on est dans autre koloba. Donc besoin de toujours à soin à bana, besoin de toujours à soin à famille. Bon, on a encore conseillé kaka dans le sens que mbongo wana mbongo bana et que ça a été qui kabola biso. Non mais on va toujours kabola famille parce que bino ba mama bozui les devant trop bo mondri boko mibali tellement tu na mboka poto non mo bino bo to ko mibali mais kaka bino mo oloba ke obalanga te zilana kasi sa idée na ngai na sa idée na ngoko tanga premièrement tant to yaka na mboka oyo bato bana culture na bango biso na culture na biso te pona ngota culture na mboka oyo mais biso toza mingi influence na culture na mboka rather than to tika na culture na biso moko yo mo so senga ke roba ke na vanda boy obalanga to nini te mais le même moi so na besoin de likula mobali yo mo so roba ke o to na poto to na nini mais so to na poto même de babala na to pesa mbongo te to vanda bongo mais tant que to na besoin to na culture na biso to na Bible ne le bito en développe beaucoup na biso il faut te bana ko respecter que non mobali azalim chef mission moi ça a déjà prête pour na omi qui ça pour la mobali moi ça a prête bon mo ko izanga biso izanga mibali peut ça soit amour parce que mo ba moi ça on a besoin moi ça assumé oui moi ça assumé mais il me faut banda parce que nzambe akela ki yo mobali akela ki no yo moto liboso biso to yo après ozomona donc il faut banda amour il faut moi ça mon amour pour soumission ya so moi ça mon amour on a déjà pas pour moi ça c'est soumission comment lui biso basi donc valoriser un peu mobali tango mona mobali aweba ko luka tanio ça dit nga tiki opeso mbongo non la vitesse non exactement non il doit make you understand something ozozwa ba responsabilité na yo etake mobali na katanda non il va expliquer quelque chose non ça veut dire que mobali il faut ça nini osa responsable osa responsable ça tant que bon singa de nengana loba osa nini faut ozwa ba responsabilité na yo ndi ya mwe pesa ope pour na katanda ozomona par rapport au mona mibali papa yo constater mobali mibali mingi ba basi ku ba mona pe ba mbongo na bango omona bana bango bana pasi mwana zana eloko ko liate mona mobali bana misu bazanga mbongo ya misu mbongo wana nyonde na misu mbongo wana eza suffisante ko look after bana ozomona ko look after bana du 1er au 30 eza suffisante omona ka mbongo wana mobali akomi koya misu ko mona mona ba famille musoma mobali yeko yiba na mbongo azwa carte ya mwasi ake na carte ya mwasi era bibi yake jour mwasi wana azwa mbongo ebima na okali so mo abongo aya bibi yake mobali nanga ozwa mwasi nanga ozwa mbongo boye butu la mwasi alali ya abimi
abimi déjà na butu wana ya kei na cash machine ake obimisa mbongo wana ya bana omona me ye moko mona azata na asalaka pe me mbongo na ye bana bomona te mbongo na ye mwasi omona te siko ndenge olinga mwasi apesa o valeur obe mwasi apesa o atia na place no ndozo ba kote mwasi akomi lokwa mobile to koma lokwa mibali parce que mobile ozo responsabilité te ya bana ozo responsabilité te otiki moi de chembo wana mokio gouvernement zo pesa po sunga mama o azo vanda na bana wana po lesa bangwa luka ndenya sa be yo pesa support ndenge olingo zo valeur na archi faux mbongo za tifu na ko soumettre en makambo il est ici ce coûte à faut obéir à vos parents c'est le Seigneur n'importe pourquoi même la porte pas le béni est-ce que c'est à moi ça c'est le Seigneur m'inviter faut t'en arriver c'est le Seigneur m'inviter ça dit et tout dans mon tout tu as ma pique tu as le quai tu as génie tu as un talent tu peux fouiller bayosa and then ici matin casse ndenge olingi mwasa apesa o kilo wana ça dépend aussi il y a ka pe na vie moko que motu ou mobile pe mso za pe na musala te na ton moko boy mais mi ben so basala yango exprès ke asala kana ye me mbongo ne ko mona te mazo landela o ba opesa bana wana ndenge boko mi ko bunda na ye siko mo se wa mona mobile oza bongo amona tine zate obenga maka papa poka obimisi oboti mona non. Moi, je pense que vous avez papa et ça plus que ça. C'est pas seulement parce que vous avez mwana, vous avez mwana, na zui mwana na memi mwana libumu. Ndi ya mwana sali au papa. Non. Il y a des sali au papa te. Papa il faut qu'on eba ko bokola, il faut qu'on eba ko éduquer, il faut qu'on eba ko look after bana, ko zo soin ya bana, ko zo soin ya mwasi. C'est la solution. Et ko benga la solution te mais to lo bato ye pour luka ko résoudre ba nini wana. La situation ne zoleka na communauté na biso. Moi je pense que quand luka to bongisa na sens que bino ba papa quand on a fait luka il faut ko bongisa même si moi ça zo mbongo ya gouvernement yo kotala yango te nga conseiller ba papa bongo kotala mbongo wana te yo yaka na mbongo oyo fo ya nango posa nini opesa mwasi na yo pesa pona bana na la pesi sumbonga ko pesa oh, pourquoi papa? Parce que besoin de souffrir mingi papa. Besoin de ça pour te souffrir. Moi le gouvernement on peut ça moi c'est avec que moi ça souffrir pour na bana. Moi ndé kenda que za ke ko zo bana. Mama fois que ko luka bana yo ko dia. Mama fois que ça la bana wapi. Je te dis na la classe ko, na la classe oui. Oh, bon kasi bana so que tika basi bana na classe. Yo kasi bana so que dans bana na classe. Non, c'est pas tous les ans, mais ma maman va travailler plus que. Et puis ça a besoin fatigue. Et puis ça se fatigue na sens nini mobile o sala le remonte mbongo financière ozo aider moi cité nini bo ozo pesa moi cité o pe na ndako bozo aider te moi ça comment mon pe inutile na ndako parce que faut ça la utile faut ça parce que papa le so akala bazala ki ba kotika mbongo batiki mbongo na mutu ambetu non na yebi parce que papa le so ana pesa maman moi si na ye mbongo ana pesa maman so mbongo ozo mona na vivre biloko wana mona mbongo na tiki kuna mbongo yango melelo bato boye awana mboka oyo c'est comme si bongisi oyo ezali nini origine na biso ndeni biso to vivwaka mobile oko bongisa te yango moni lelo mona mundela koya boye amoni oke yo na mwasi boyo kala te abimisi atako ndako ngezaki ya mobile abimisa na mobile na ndako pourquoi parce que yo moko olongoli kilo wana ya papa